le 30 juin, on nous soleil, 30 juin, tout ça que ça le débat, tout ça que ça liberté, c'est ma liberté. Nani andimaki que FARDC kozala makasi ndeti ya boy. Armée na biso tobanga teti mikolo koya et kobanda kozala cité parmi ba armée fort ya monde. Comme on a déjà makambo ya boy, bien sûr, tu es déjà États-Unis, tu es bien en grande puissance. Alingara na ebiso te. Tolo bango polele lo ko bombe ate. Mbote na bino wandeko balandi partout bomesanga kolanda biso na tindika télévision chaîne idéale emelaka bino actualité ntango esengeli nde nalobaka toujours kimia erenie partout na mabota na bino. C'est avec plaisir que naye koannonce bino FARDC euti ko remporter to ebotoli mboka oyo biso sozaki na inquiétude toyebaki ekendaki kasi grâce ya mapinga na biso FARDC Ogananga ezali rapporté. Na yango epesi esengo na mitema ba Congolais tozaki na mawa wapikani tozaki moya kolia ndenge ya kobima ko s'évader na misala na biso kasi à la une ezali que toza balongi. Voilà bandeko balandi toloba pamba te tika ete tozwa vidéo ya message ya réconfort ya général major oyo azali kopesa merci na population pour na soutenance pe na réconfort na bango par rapport ya mapinga FARDC plutôt on a pas ton abiso pour na continuer analyse. C'est parti. Je vous remercie très sincèrement et du fond du cœur pour votre soutien, le soutien indéfectible de toute la population du Nord Kivu au FARDC et à la police nationale congolaise, leurs uniques forces de défense et de sécurité. Vous n'avez pas deux polices, vous n'avez pas deux armées, vous n'avez que celle-ci. Et l'armée et la police vous disent que aucun territoire, aucune partie, aucun centimètre, aucun millimètre du territoire de la RDC en général, et surtout du Nord Kivu en particulier, ne restera entre les mains de ces terroristes. Nous allons tout faire et tout mettre en œuvre pour bouter hors du territoire national ces criminels, ces terroristes, avec leur soutien. Le Rwanda ne nous émeut pas, ne nous fait pas peur. Et nous allons le combattre. S'il veut la guerre, il aura la guerre. Pour le moment, nous vous remercions pour vos actions. Nous vous demandons à manifester pacifiquement selon les recommandations du maire de la ville. Et votre mémo est bien arrivé, votre appel est bien entendu. Nous allons le remettre aux autorités compétentes pour qu'elles puissent examiner vos propos, vos revendications et nous les permettre de les mettre en pratique. Donc, rassurez-vous que tout sera mis en œuvre pour que Bunagana soit libre, pour que Rutshuru soit libre, pour que le Nord Kivu soit libre et pour que la RDC soit libre. Personne ne va occuper un seul centimètre de notre territoire. Je vous remercie. Voilà bandeko balandi. Merci Nayope, général major. Na musala kitoko bozali kosala pona ekolo. Ezali pambate tozobenga bino mapinga ya makasi pambate misala ezali komonana na miso ya bato nyonso kasi tozonga mo moke na ba actualité nde tobesana kopesa bino ya semaine pe ya mokolo na mokolo wana ezalaki à la une tokokai koleka boete sans que kopesa bino bonne nouvelle. Tolandana na communiqué officiel ya porte-parole ya gouvernement oyo azali kopesa message na population nyonso en général et plutôt zonga na plateau na biso. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise,
Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce mercredi 15 juin 2022 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa une réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la défense, élargie aux présidents de 2 chambres du Parlement et aux responsables des services de sécurité. La situation sécuritaire à l'est de notre pays, particulièrement dans les territoires de Rutshuru, marqués par l'occupation et les pillages de la cité de Bunagana par le Rwanda, sous couvert des terroristes du M23, était au centre de cette réunion. Cet acte constitue une énième agression et une violation délibérée de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Cette attitude belliqueuse du Rwanda procède d'une stratégie annoncée et programmée de troubler une nouvelle fois la paix et perturber la quiétude de nos paisibles et innocentes populations. La République démocratique du Congo est déterminée à défendre chaque centimètre carré de son territoire. Tirant les conséquences de cette situation et consécutivement à la réunion du 27 mai 2022, le Conseil supérieur de la défense a pris des mesures suivantes. 1. L'exigence faite au Rwanda de procéder au retrait immédiat de ses troupes sous couvert du groupe terroriste M23 du sol congolais. 2. La demande formulée au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre tous les protocoles d'accord, accords et conventions conclus avec le Rwanda. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la défense salue les efforts de paix et de médiation engagés par le président João Lourenço de la République d'Angola dans le cadre de la conférence internationale sur la région de Grand Lac CIRGL et le président Uhuru Kenyatta de la République du Kenya dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le Conseil supérieur de la défense a également salué la forte mobilisation patriotique de la population congolaise pour le soutien indéfectible à nos forces de défense et de sécurité. Il a en outre chargé les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et le commissaire général de la police nationale congolaise à prendre toutes les dispositions requises pour éviter la stigmatisation, la chasse à l'homme et tout autre acte de nature à troubler l'ordre public, l'unité et la cohésion nationale durant cette période. Le Conseil supérieur de la défense a réaffirmé la volonté de la République démocratique du Congo de poursuivre le processus de paix de Nairobi en cours pour la pacification de l'Est du pays et de toute la sous-région. Le Conseil supérieur de la défense a demandé au gouvernement d'assurer une prise en charge immédiate de la population congolaise en détresse, victime de ces actes de barbarie et des terrorismes qui ne resteront pas impunis. Enfin, le Conseil supérieur de la défense a encouragé le gouvernement de mettre davantage des moyens nécessaires à la disposition des forces de défense et de sécurité pour assurer la défense et l'intégrité du territoire national. Fait à Kinshasa le 15 juin 2022. Je vous remercie. Voilà, Bandeko Balandi. Bolandi communiqué officiel, bana mboka nyonso, bonote, nini, ba pesi biso comme message to information, ya kokanga pe ya koyeba. Wapikani message ose bimakala, ba député, ba ndeto bengango résolution, wapikani ba parlementaire de buba vandaka, bazolo basoke ke boezongi botokozonga boy. Toke boezongi ba bengango résolution par rapport ya bango moko. Depuis kala balobaki ba accord RDC Rwanda sengeli katama. Déjà ba mention etikama kana mesa, déjà ba protestation ba neko salema salima. Kasi bozana no archive oyo ya monsieur les députés azo pesa déjà ko déposer na mesa ya président na bango sur mention ya kokata accord Rwanda RDC plutôt zonga. Est devenu le président rwandais, pour ne pas citer son nom, il est devenu très gourmand. Parce que ce pays
lui a presque tout donné. En 2019, fin 2019, retenez président, fin 2019, notre armée a mené des opérations conjointes avec le RDF pour traquer un commandant des FDLR au Nord Kivu. Il a été tué avec 5 personnes de son équipe. Nous avons signé des accords. Un collègue député a demandé au ministre des Mines de venir nous expliquer le contenu de cet accord. On a accordé à une société rwandaise les mines de la Sakima. La Sakima, c'est tout le Kivu. C'est de Maniema, Sud Kivu et Nord Kivu. Commençons par nous retirer de cet accord. Et donc, honorable Président, parce que nous parlons de sanctions économiques, nous avons signé de bonne foi, parce que nous voulons la paix. Nous avons signé des accords avec les pays voisins. Qu'en serait-il de ces accords? Nous avons signé des accords avec le Rwanda sur la Sakima, sur le traitement et la transformation des minéraux au Rwanda. Le Rwanda a installé une raffinerie à Kigali. Là. Ils n'ont pas de l'or. C'est pour traiter nos minéraux. Nous l'avons fait de bonne foi pour la paix. S'ils ne sont pas de bonne foi, alors une usine de raffinerie coûte 5 millions, honorable président. 5 millions de dollars. Je ne vais pas vous dire combien d'argent nous gaspillons ici dans les tralala. 5 millions. Et nous allons ici crier tous les jours, on nous fait la guerre alors que nous alimentons nous-mêmes. Voilà, Bolandi, wana ezali image ya kala. Bolandi même ba propos na yazo ba depuis 2019. Peuple congolais azalaki na pasi komona mboka oyo ebundisaka biso, mboka oyo elelisa biso, oyo même bamindelo basalaka kaneva sur koloba ba génocide oyo esalemaka na monde entier, bapesa chiffre moko très élevé sur ma mort ya est ya République démocratique du Congo kasi komona tata mokonzi ekolo kosala lisanga na ye pesa ki pasi. Or nde nalobaka toujours mokonzi ya mboka avec diplomatie ya makasi oyo azalaka na yango aboyaki nanu koya na minduki tokende totya moto akendaki pacifiquement. Akendaki na bakor oyo même bata opposition bazwaki yango sujet ya kofinga ya koloba ya kokende soki ndenge nini komona même kotendre ye loboko kasi toyebi biso soki esukaki wapi. Moto abatami alikio na mayele na ba stratégie na façon de faire na makambo kili ndenge tata mokonzali kosala toyebi que na UDPS na nukala tozonga mwa sima azalaki chargé ya diplomatie. Diplomatie na ye euta depuis kala. Koloba mégérance na présidence de la République a bien le côté, voilà, azotambola voyage 2500, 4200, lelo tozomona ba fruit ya ba voyage ba deko kikosala. Oyo ba fingela kiye, voilà, akei boy Uganda, boy Angola, akei asimbi azongi. Tozomona ba fruit nango à nos jours. Komona pe tata mokonzi ekolo kokata ba accord nyonso oyo basalaki entre Rwanda tokosenga pe na tata mokonzi ekolo akata pe ya Uganda. Po bango pe bazalaki batu oyo babatamaki na sima po lelo bakomi koloba via ba tweet via ba information na bango kezali bango tende bakotaki pona ko renforcer M23. Ba vidéo ezali kasi comme ezalaki na chaîne moko de la place dans moyen to zoyango to proposer bino ezalité Uganda awangani alobi batu wana balataki teni baza batu na yete donc baza na bango kaka bato babimi bakoti la preuve année bomoni ndenge nini tango FARDC a remporté bazali kokima en provenance ya frontière bazobwa quand même bateni
bazolongola bateni bazobwaka na nzela bazokima mpona koloba ke bazala bango bato moko boye bapesaki mbongo mpo barenforce bazali ya bango te. Mais mpona nini ebandeli bondenosaki likambo wana te bozeli FARDC a remporté nde bozoya koloba biso toza pour rien voilà toza na bon terme boye. Mais so tozonga mwa moke na nsima lisusu mwana ya président alobaki akosoutenir papa kulutu na ye ndeko na ye atwitaki biso tomonaki masolo tokobeta yango na mikolo ya tozo continuer tosali sélection ba vidéo pour na bino bandeko balandi FARDC toujours likolo pola nana no moral o ndenge zo pesama pona tina koyeba kaka ndenge nini ya kobundela ekolo tolanda vidéo pour tozonga na plateau na biso. C'est parti. Définition ya armée ezali kaka mokuse. Armée ezali machine à bitumba. Eza boyete. Machine ya guerre. Ezali boyete. Na banza eteni ya ekolo na biso. Soki ezali na bokoso. Biso bana mibali na kati ya ndako nde tokotelema ngbi. FARDC eloka makasi toujours likolo nde na lobi to umeli mingi na sujet ona pona kotalisa bino bandeko balandi ndenge nini évolution makambango ezosalema. Président Mboso pe atikala kisima te alobi ndenge mboka na biso ezo traverser makambo oyo esengeli apesa mwa réconfort message de paix à tout citoyen, à tout député. Et souki karawana tina ba sénateur to la message à réconfort il y a président Assemblée nationale et plutôt zonga pona ko continuer analyse na biso. Ce moment crucial où notre pays traverse un moment difficile sur le plan sécuritaire. Je prie les honorables députés, représentants du peuple congolais, de rester unis durant cette période. Faisons un effort de taire nos divergences, nos prières, nos regards, notre attention doit être tournée vers nos soldats qui sont au front et vers notre population. Notre population de l'Est qui pendant plus de 2 décennies continue à baigner dans la souffrance, dans des atrocités inouïes. C'est le moment de nous montrer patriotes, s'il vous plaît. Travaillons la main dans la main, soutenons nos forces armées pour que l'intégrité du territoire et que le peuple congolais soit respecté à travers le monde. La première défense, c'est d'abord nous-mêmes. Les autres viendront en soutien. Pour ce faire, et comme promis, si tout marche bien, l'Assemblée nationale mettra à la disposition de nos soldats affectés au front dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu, $200,000. Fruit de cotisations des honorables députés. Ces $200,000 serviront à l'achat des produits médicaux et des produits vivriers. Une délégation de collègues descendra sur place pour offrir aux commandants des opérations et au gouverneur de 2 provinces. Voilà bandeko balandi esuka kiwana te na sima ya message ya réconfort ya président Assemblée nationale baeki na micro pona ko interviewer mwana mboka oto ebiso no sona kombo ya député Moliane Malemba pona tina kotuna makambo yo na message ya réconfort na des situations zo kende est-ce que toko ko décréter guerre bolanda ba propos nini atenaki kasi asuka kiwana te na séance suivante na sangisi ba image o poto kene mwa lumbango na séance suivante asenga ki parole pona tina
kodénoncer makambo oyo ye azo maîtriser malamu te na suka na yango esukaki ndenge nini atiki no bolanda epuis tozonga mpona continuer analyse na biso. Honorable, cela va donner au Euti na Bunagana, présence armée rwandaise, na armée ougandaise. Yo attaque l'élite du peuple. Donc il faut déclarer la guerre contre ces deux pays. Il faut que ça l'annule. Attention, j'espère que l'image de autres n'est pas embarquée. Pour déclarer la guerre, il faut avoir les moyens. Vous allez mal outillés. Vous allez avoir un hélicoptère mi-balai et Koyaki. Barwandais, aviation ils se sont préparés. Un pays comme le nôtre, nous sommes sous embargo et on ne fait rien pour lever cet embargo. Mais nos militaires vont aller se battre avec nous. Nos militaires sont forts. Donnez-leur le matériel. Il n'y a pas de matériel parce que nous sommes sous embargo et on n'en parle pas. On n'en parle jamais. C'est la débandade. On a abandonné des chars. Allez sur Internet, on ne va pas continuer à mentir les gens. Donc on est en difficulté. Ouganda, Rwanda, donc l'Imatsoutsi. Le grand Congo. Merci beaucoup. Merci. Voilà Bandeko Balandi. Il n'y a pas de fumée sans feu. Bolandi et longonanga ba vidéo oyo. Kasi na ngambo na ye patikali simate. Bandeko makamsu epesa nga pasina mawa komona président sortant a sali 18 ans. Mais na mona na nte Jeannette Kabila leki na itando pona ko dénoncer violation de la constitution. Professeur Mbata ozali wapi ozali spécialiste to sepeli peto yebi na place batieyo oza expert pona ko expliquer biso constitution. Que dit la constitution? Mboka ezana nungu mwa bitumba na est gauche droite kasi madame o alobi vu situation ezoleka ezali violation ya constitution to landa image ya Jeannette Kabila puis tozonga na plateau na biso toka kwenye plénière kwa sababu kwanza tunataka kusema tuko violation ya reglement intérieur na constitution inafanyika kila siku mara nyingi. Tunajiuliza kama tuko na Assemblée nationale tena. Kwa hiyo mambo ya kuinvalide ba député. Wanainvalide ba député ba mingi ni ba opposition. Ukiangalia kuna watu wenye bali presenter madokuma yao ya kujustifier kwa nini hawakuwepo kwenye maplénière. Na mimi niko moja wapo, nilikuwa invité, nilipresente, tawambia. Marie-Ange Lukiana, Marie-Ange Mshobekwa, pardon, honorable Marie-Ange Mshobekwa, alipresente, lakini wanamtoa. Na wengine wote wamewatoa. Kwa hiyo, sisi tunasema hivi, Assemblée nationale ni kama iexiste inakufa. Kwa sababu kuko violation ya constitution, violation ya reglement intérieur, hakuna respect ya kitu. Kwa hiyo sisi kama wa FCC tutakuwa na mkutano tuone kama kuna necessite ya kuendelea kuparticiper kwenye violation ya malwa ya République. Voilà Bandeko Balandi. Toyebite tobenga ngo ni c'est la sorcellerie tobenga yango azena bezo sala buzz na yebite nga nazo ebate soki likambo ezokende wapi pezo suka wapi komona Jeannette Kabila telempe alobi pe non na yebite na ko commenter mingi te Bandeko Balandi mokolo alelo ezali select poto wana esengo to wana fête to sepela victoire à FARDC oyo wapi auti ko remporter tomona ki ba volontaire ba mususu ba lobby ata déjà ba sisi ko recruter ba kokota kaka na mapinga po ba soutenir FARDC longonya na bino kasi balingi ba sala version koto este bitumbezo bundama koto na katikati bazotinda ba jeune moko brigand ba ko créer mbutu na mitu ya ba congolais to ebibisono soke PPRD esi ekufa Toyebi biso no soke PPRD ezali nango lisusu eloko moko ya impact te ba chaleur ba nani ba bunda ba sala ezali ki série na bango siko toza na ba force du progrès oyo bazali ko sala pe mouvance na bango kasi bolanda désordre oyo ba jeune ya PPRD
baye kosala bamenace pe koloba ba vérité sur batu oyo Shadari pe perdre batindaki bango bakende kokotela bango na bandako po baboma bango ekozongela bango mino ese ekomi bango ngai boyoki biso na bino ndenge nini bazosala kasi ezali nango kaka mascarade koluka na temps oyo depuis actualité bandi koleka est de la République toyoki nanu opposition moko te atelembi mpona kosala déclaration ya malamu kaka tomonaki ndeko na biso Martin Fayulu atwitaki mpona kopesa courage na FARDC. Mais toyebi opposition ezalaka toujours wana pour mettre le feu na pouvoir en place pour esala mwa noki mpona kobunda etumba. Mais opposition elali depuis esalaki réconciliation. Bango tout ba na Kinshasa. Nayebi te bandeko na nga soki audio oyo na kokisa bino ezali ya solo to ezali ya lokuta. Eza na audio oyo nde tokoshite na analyse na biso sali conclusion sur entretien na biso pamba te sala ka analyse sur actualité ozoleka na République démocratique du Congo. Balobi nyos ezali mascarade recrutement batindi na est na Katanga na Bandundu na nini bazana besoin ba dépouiller ba cité ba dépouiller capitale pour baya koningisa to ko sala rébellion mais quartier déjà toyoka yango na ebité na loba nini kasi source oyo audio ane ye wana eza un peu fiable kasi sengeli to vérifier lisusu malamu po plan oyo betamaka depuis kala wapi kani basitele biso bisika toko kokuta bango peuple congolais to telema to keneti na bisika wana nde basalaki na Kisangani kolanda Rwanda wana kobimisa ye biso pe to kende na basite batangeli biso to vérifier réellement soki bazali wana ba infiltrer to bimisa bango aux yeux de tout le monde ba mona to yebi déjà na Kingabwa peuple atiaki bango miso bazoki na ba vidéo ba filmaki bango kasi to kolanda likambo oyo place o batangeli biso kitambo tokokoma bisika saela tokokoma pourvu kaka toyeba bosolo kasi boyeba eza lokola tango ya kala te Félix Tshisekedi aza mutu moko te facile à manipuler facile à manger facile à kobuka facile mwana muke kaka ti lekino kaka mwana kaka yo pe bapesa yo donc mapinga na biso eza na kati za libanda liso likoya liso nana ndimaki François Beya akochama maboko personne nana ndimaki ke opposition kozala soutien na République démocratique du Congo mututé nani andimaki que FARDC kozala makasi ndeti ya boy armée na biso to banga teti mikolo koya et kobanda kozala cité parmi ba armée fort ya monde comme on a déjà makambo ya boy bien sûr to ebi déjà États-Unis to benga grande puissance alingaka na ebiso te to lo bango polele lo ko bombe ate. Pourtant, on va maboko na Kagame, c'est que bazo inabiso de l'autre part. Voilà bandeko balandi. Bo s'abonner na Tindika, bo continuer ko partager ba émission na biso, bo continuer ko liker. Ba suggestion tindelanga na numéro ezali affiché na ba écran, to ko répondre s'il vous plaît, ba injurte. To mesana meso pe leki mingi, eza pena kitoko mingi te to lukali kanisi nini ya ko pesa pour natina ko faire avancer mboka na biso et no akotika na ba futilité ya mike moni Félix a opesa bino eloko te bozana bino kana distraction ya signa ba corps na Kagame na butwa dansaka ça ne sert à rien siko nyonso wana bon na yoki yango poto suka nango wapi poto kene nango wapi to luka mo likanisi ya ko faire avancer makamuka rande zalaka na sima caméra tozalaki na Biumbui na montage Rabi Matondo. Un grand merci à nos boss Rifin Kisumbelo na Papi Kelly, sans oublier maman Angèle Pumbu Fondation Fomam ma photo de Yaki et Koma qui en tout cas musala kitoko coup de chapeau na fondation Angèle Pumbu oyo bazali kosala musala kitoko na ba enfant démunis ko formé ba fille mère kosala musala kitoko mingi penza. Un grand merci à papa Joki Kumanda depuis Londres. Un grand merci Pélissus à papa Jean-Luc na Londres na bosanité papa Sami na Paris, sans oublier bien sur Olandaka émission na biso bo continue toujours kopé sa biso confiance et ko sala biso au vrai bien pour na mkola lelo to suki awa to kutene mkoko ya bye.